Coucou, bonjour, mbote na bande konyoso oyo bozo landa émission na bino na chaîne na biso Totonga Congo, ministre de la vérité awa. Lelo na ninga ito solo la sur ba inondation na ba nzela ndenge zobuka na mboka na biso Congo. Ya liboso totali ba vidéo tomoni vraiment franchement ndenge bato ebele bakufi. Esali mawa mingi komona bato ebele bakufi ba mire bukani, ba quartier tondi ebele tomoni vraiment mai ndenge ezotonda na ba quartier. Mais na eloko moko o soki totali ba mai wana ndenge ezotonda na ba côté mususu to remarquer ba bidon, ba plastique. To remarquer poubelle, salité. Donc salité eleki. Population azana part nae, gouvernement pe azana part nae. Avant na kota na côté ya gouvernement, na kota na côté ya population. Bande konanga ba congolais, il faut to lingaka place to vandaka. Eningi koloba nini? Yaya okoko zo mulangi ya maite ya bido ya maite omeli yango ozi obwaki yango na mabele. Conséquence nango eza nini? Tango mbula ebeti batera sendenge batu babengaka, ba carnivore nde batu babengaka ezotonda. Donc moyen mai eleka comme il faut ezate parce que ba carnivore eza ya kotonda. Etondi na nini? Etondi na poubelle. Nana bwaka poubelle wana na mabele. Population congolaise. Population lobaka azoloba mingi. Gouvernement eza foti na bino yaya soki gouvernement lelo aye. Atindi ba tracteur. Alokoti ba poubelle nyonso wana kenango. Il faut maintenance ezala. Elingi koloba. Population kozela kate samedi pona o nettoya kaliboso lopangu na yo terrasse ou bien carnivore oyo obike mai tangu biso nyoso tanto sukolaka basani biso so tanto sukolaka nzoto biso so tanto salaka bobobwe mai il faut tchola ekende quelque part mai oyo sukolaka basani yango na tangu elekaka eleki ekotaka na terrasse mais yo tangu yo zo sukola basani ozui fufu elala par exemple oniki nzungu ya fufu au lieu olongola fufu na kati ocha na kati ya chasse yo ozui fufu kaka oniki obwaki mai wana eleki na terrasse ebandi ko boucher terrasse ebandi ko boucher carnivore ba bidon ya mai ba plastique ba poubelle ndenge na ndenge ba chasse ndenge na ndenge ezotonda na ba carnivore eza population congolaise mutazo sala eloko aboye yaya ba chasse ya poubelle ya minene ezalaka oyo ke même na kati ya lopangu na bino ata boza bato ebele okoki kosomba poubelle na yo ya monene ozwi chasse na yo oche ntango ozobwaka poubelle na yo ozotia na chasse ya monene otondisi poubelle na yo par semaine okoki kofutaka ata moto apusu ayaka kolokotaka poubelle epa na yo soki oza na moya kozwa moto apusu te yaya ata okobwaka poubelle na moko te. Soko ozobwaka poubelle moko omeli na mulange bidon mai omeli plastique bidon jus obwaki yango na mabele tango yo bwaki na mabele nani yo lingi ya lokotela yo parce que mabele wana oyo ozobwaka ezali quartier ezali nzela yo kobwaka entre parenthèses bandeko bozaka bisuba ozoleka na nzela yo no subi na mir yo no subi donc ozabi suba lokola mbwande nga subaka yaya makanisi na obe mutu na yo fonctionnera te ko beta ta porte to bi yaya na vraiment est-ce que na ko la toilette sabino na suba entre parenthèses tozonga na situation na biso lelo ba bidon oyo tondi ba carnivore oyo tondi na ba bidon na ba plastique na ba chasse na biloko boeza population so okay na ba mboka neti okela bamboka bandeko na biso mususu na vandaki tozotala na documentaire tozotala na mboka oh je crois c'était ezalaki Éthiopie ou Soudan ou quoi bandeko nanga bazoteka na zando mais avant mutu aya koteka atada biloko na ye akombi nanu avant teka akombi nanu bisika na ye ya koteka après koteka akombi lisusu salite na ye atiango na chasse ake kubwaka mo bisika mususu atiki salite na ete bandeko nanga ba congolais to wana molimo salite surtout ba kinois na okena province te
parce que biso nyonso totalaka ba vidéo ya province eza propre, mais biso na Kinshasa oyo ba Kinois tozali na molimo ya salité. Kinois alata molimo ya salité, alalaka na salité, alamukaka na salité, atekaka na salité. So lobi na bango biso tofutaka taxe ya ata na ba poto awa. Mutu nyonso atekaka na magasin na ye moko azalaka responsable ya kokomba liboso ya magasin na ye. Ye moko azalaka responsable ya poubelle oyo ezowuta na magasin na ye ke ebebisa nzela te, ebebisa carnivore te, ebebisa boye te, ebebisa boye te. Ezalaka pe na ba air moko bato bazaka na ba ferme batekaka biloko na bango. Omona da biso batie malala na bango oke penza batie malala batandi ndenge bazando na biso ezalaka bazoteka. Moko mona poubelle na mabele te tanga azoteka azozwa o eza salite azokota na kati ya poubelle na kati ya chasse na mbala moko. Tango asisi koteka bisika ba permetaki bango bateka bakokomba mutu na mutu azokomba esika na ye. Mais biso ba Kinois te ozoteka otiki salite otiki salite. Place yo moko otekaka o nettoyaka yango te. Olingi gouvernement aya kokomba bisika oyo yo otekaka, bisika yo otie salite. Yo lingi gouvernement aya kosukola liboso lopangu na okomba liboso lopangu na yo. Bino ba misusu lelo bokoma kofuta ba policier mbongo po bosala ka salongo te. Ozo sala corruption ozo futa policier mbongo po sala salongo te. Ale mboke komi salite, ba carnivore etondi, ba terrasse etondi, mai place a okende zate ale tondi quartier. Tala ba quartier mingi dindaki. Après mbula wana ta mbule beti mbule tiki. Biloko nine bimi tala ba plastique ndenge bimi. Maintenant nazo sala biloko ba plastique wana population. Population tika ki fainéantisme. Population tika système oyo ya yo vanda kawana, yo muto chaka salite, yo muto che salite, bana no ba chaka salite, yo muto teka kawana molingi mutu mususu aya kobongisela e sala makabongo te na mokili nini na mondi nini. Kaka mentalité ya congolais, kaka biso ba congolais nde mutu tozalaka na ba video koloba. Gouvernement talela biso likambo yo, nga na futa ka taxe, me ba ninga na biso ya ba pays africain mususu tango ba teka ka bakomba ka bango moko, bakomba ka liboso lopangu na bango. Soki mutu na mutaza responsable pona salite weza liboso lopangu na azokomba ndenge zaka na tango ya Zaire. Bazo forcer to yo lamuki na tango okombi liboso lopangu na yo. Olongoli matiti pembe na mir na bino, olongoli salite na lopangu na yo obwaki yango n'importe quel bibwaki la te. Bande konangai soki tozongisi mentalité ya propreté na lopangu na yo liboso lopangu na yo mutu nyonso mutu moko na kati mapangu na bino mutu nyonso azo la responsable pona ba poubelle na ye bozo sa ba chassa minene okangi poubelle na kati chassa minene okangi yango makasi okeko bwaka place ba ko bwaka na longwe wana toke na para gouvernement tango population akangi matiti na ye il faut azana esika okeno bwaka matiti na ye akobwaka ngo wapi il faut bozalaka na mituka oyo gouvernement azana ngo ke ba poubelle munene eza peut-être na coin mutu nyonso azana ba poubelle tango bakangi ba poubelle na bango population akangi poubelle na ye bake ba bwaki na kati gouvernement il faut créer système moyen ya mutuka munene yaka ekongola ka ba poubelle eke ko bwaka parce que soki pe botiki wana poubelle wana bato bandi ko bwaka ekomi ko sopa na etondi mingi eko créer kaka salité yango na lobaki gouvernement azana part na ye population congolaise pe azana part na ye population congolaise ozana part ya kotika mboka na ezala propre zala responsable tango sisi komela mai na ko bwaka ngo na mabele te nani akolokota tango yo zo bwaka poubelle no na mabele nani yango zo kanisa ko ya kolokotela yo extraterrestre nani akoya kolokotela o poubelle yo bwakaka na mabele yo moko ifoza na makanisi na lingi mboka na nga na lingi Kinshasa ezala poubelle te biso ba Kinois to bato yoka soni to baka kofinga bana village bomona biso moko to mona te bandeko na biso o bazalaka na province nde bazalaka propre okomona balabala propre ata bazana ndako malonga te mais liboso ndako na bango propre omona bango bazokomba balokota poubelle mais Kinois o yazalaka vantar nga mwana kin nga boye salité toyoka soni te toza bata oyoka soni linga mboka na yo linga liboso ndako nezalaka propre muto a vivre na salité ko invitera ba démon muto aza confortable ko vivre na salité na mbindo na bosoto oza lokwa démon atondi na kati ndako yo mutu nini okovanda
obwaki poubelle na mabele, obwaki chasse na mabele, ozo leka, ozo ba gouvernement tale la biso likambo, mais conscience na yebi ke biso batuto sa la salité o. Gouvernement pe il faut zala na esprit ya ko landela kamakambo. Landela makambo zalaka sûr que population oyo azo yoka azoto sa parce que congolais kinois surtout aza mutu moko aza mutu makasi na haut niveau. Soko lobi ko lukela ba moyen ya ko discipliner o eza trop dureté à ko continuer. Ata lobi beta été. Mais lobi ke OK, bino bozo boaka poubelle quartier oyo salité leki. Loko la quartier oyo leki salité, ba mapangu nyonso na quartier o bo futa amende. Amende pe ya mukiete, amende vraiment ya belé. Muta ofuta ngote a koti prison. Yaya muto alingo kota prison pour la poubelle te bo ba ko nettoyer. Gouvernement luka mituka. Luka ba bisika na ba quartier, na ba suka ba quartier, na ba fait un quartier, ba pla o ezo permettre population o tche ba poubelle ya minene o ezo permettre population azwaka nini asaka nini akende ko boaka. Mettons population pe abwaki poubelle. Gouvernement luka mituka oyo ya minene koya e kongola ka ba poubelle na ba chaque doko abiso na Congo batu ba leki ebele. Toyebi que chaque fois tant batu ba boaki poubelle na herboye ba ko récupérer ba poubelle nyonso ba kenango bazo tambola commune sur commune bazo lokota ba poubelle ba ke ko boaka yango bisika esengeli e boakama ba milangi wana ya plastique naza sur eza na bisika o eza na kati kini na biso o ba lokotaka o soko zwi ba milangi ya plastique wana bazwaka yango lisusu. Pourquoi population ko koma na mayele teke OK na sa ela milangi ya plastique na milanga ya plastique na ko chasser na nga o ezakaka pona ba chasser ba milangi ya plastique o cheka milangi ya plastique wana ba salité na yo ba tomate olambi bande ko nga biso moko to mona ba poubelle tango tonda kana ba quartier ba to ba la kisa biso ba poubelle aneza na kati chasser te donc mutazwika ka poubelle a tena bassin na azwa ke bua kango. Ozala makanicien ndenge ni mutu na yo zo fonctionner to zo fonctionner te. Banda mukoloni ni poubelle ba tchaka na kati ya bassin oke ko bwaka. Otie même pas na kati ya chasser. Po poubelle ne tonda na kati ya chasser alo kangi chasser wana nde oke ko bwaka. Bino bozora ka poubelle ba moko bozi bo bwaki. Ozo kata manga o bwaki. Nani poso ya makemba. Po nani ba papier ba nani ba sale la ba finika ka kwanga. Mikuwa banini ozo bwaka ngo ka polele bwe. Hygiène na bino bokipa ngote. Population congolaise. Hygiène na biso toyoka ka souci na ngote. Gouvernement il faut yeba ko sensibiliser peuple na yo. Donc sensibiliser na ndenge nyonso ke tango muta bwaki poubelle na ko o foutisie amende pe ya ko. Amende ya moins cher te amende pe monta ya likolo OK $20 penza. $15 penza muta vandi pa lobi na OK ka ofuta $15 pona yebi ko sukola liboso ndako na ngate. Bisika bino ba mama bote kaka. Hygiène est très important. Bisiko zoteka il faut garder ngo propre. Yo koki koteka ka sika wana te, mais place yo tekaka ezalaka salité. Tango sisi koteka okomba kate, o nettoya kate, o sala ke loko te, allez, o tiki salité na yo wana OK, ilobi yo suzo tandi biloko na yo. Est-ce que vraiment hygiène ya batu bokanisa kango ou be bokanisa ka bozoteka? Bandindi ba kovandela biloko botie na mabele bandeko na biso ba africain mususu pe batekaka na mabele nde biso totekaka bateka pe na banzela nde biso totekaka mais soki otali ya bango komona propre omona balabala propre omona nzela eza propre place atandi biloko eza propre ozomona ndengo bazotamwa na supermarché na bango propre eza makasi tofinga ka Rwanda mais Rwanda za na propreté chassé kota Rwanda te ba Rwanda ba komba ka balabala na bango soko zotambola ozomona poubelle ndenge ya Kinshasa ezate bato bakoza binemi na biso na ndenge guerre ba obundisa biso mais mayele ya kitoko o to mona ka bandeko na biso ba africain musu bazalaka nango pona ko garder propriété na mboka na bango kinoa yekola yango na koloba bandeko ya province te parce que province ezaka toujours propre biso nde ba kinoa toza bata salité gouvernement na biso prendre charge responsabilité na yo oza na bana o baza mutu makasi o babengi ba kinoa ba yokaka te baza mutu makasi mwana mutu makasi aza mwana o pese punition à pamba te faut pese punition o azo sentir que parents pese nga punition vraiment na punition na ozongela te gouvernement soki yo pe komi ko ba charge na yo na ko créer ba poubelle minene na ba balabala o ke population soka kangisi poubelle na ye ake ko bwaka kuna na kati ba dega o le mususu ezala ndengo wana te ba mayo bando tchola nango sans problème
mais il faut pas kokota la kati ba carnivore on a kati ba quartier ko bimisa ba mai nyonso ba salite nyonso etonda pour permettre mai eleka. Mais gouvernement wana pe ezali par na yo il faut ko lande la cause la sûr que problème nini na quartier o ke mai etonda ki inondation salama ki makasi au juste problème ezala ki nini eza nini donc oki ko sala nini poto éviter problème o comment to ko éduquer population na biso ayeba esprit ya propreté. Mais soki biso nyonso tozotika population asala o motema na elingi tozotika population asala ndenge alingi abwaka poubelle place ya lingi population pe akozwa raison koloba tozalaka na ba poubelle a minene te toza en place ke bwaka poubelle te yango to bwaka yango a omoni te que cette population apesi raison wana gouvernement yo pe ozana faute parce que eza musala na yo kozala sûr que population azana esika ya kobwaka poubelle o ezo permettre bango ba bwaka poubelle. Mais soki population par exemple misusu batu kinwa nyonso aza salite te eza na batu mususu pe o bakanga ba poubelle na bango comme il faut balandaka ba norme ndenga kokanga poubelle. Mais tango ekoma place okende kobwaka aza na place okende kobwaka te siko poubelle wana bakokanga ka bakangi na ba chasser ndenga na pesi exemple na pesi conseil ba okende bwaka ngo wapi wana eza musala ya gouvernement eza musala ya population te. Donc problème oui inondation salamaka na partout hein? Catastrophe salamaka partout. Mais biso moko pe tokoki ko éviter ba catastrophe mususu na kati ya ba quartier na biso so to permettre mai eleka toza pe na molimo wa bitonga tonga okangi nzela nyonso botongi batu musu botonga likolo a terrasse na bino batu musu bozotonga en désordre mai eza na place a koleka te mai eza na place a kopema te ekomi kokota kota na mapango ya batu ekomi kovanda vanda na mapanga batu po batu bazotonga en désordre lopangu moko bazata na 10 ndako ba porte et kangi espace nyonso moyen mai eleka ezate mai ekomi ka kovanda na kati ya lopango bandeko na nga tomi linga biso moko to linga bana na biso bane bele bakufi hein na mbulo bane bele bakufi ba famille bele bakufi ete ya biso to lobake bandeko na biso o bakufi to lingi su batu mususu bakufa te eloko ni biso population to kosala comme par na biso gouvernement pe tika esprit ya négligence ko négligeaka o ezali musala na yo o ezali responsabilité na yo yango na lobby population azana par na ye gouvernement aussi azana par na ye soki gouvernement na population basungani population asali par na ye gouvernement asali par na ye et catastrophe ekoya mais kozala ndenge ezozala wana na kati ya ba quartier ya batu te ozomona kaka ba poubelle na ba chasser na ba bidon ba plastique et tout bomona na ba poto a catastrophe salama bomona ba bidon etondeli batu te tomona na bamboka muninga mususu baninga mususu ba catastrophe ezosalama ozomona ka ma ezochola yango moko ezolakisa ka catastrophe naturelle. Mais biso so mbula ka ebeti catastrophe ki tala ndenge ba poubelle emati likolo okanisa ta bato bazana makanisi ya ndenge poubelle emati likolo ebimi boye to lokota kasi ba bidon ya plastique to kotango na kati ya ba chasser ya minene bazotelema bazotala gouvernement talela biso likambo kasi quartier na bino moko te so bino moko boyebi ko veiller sur ba quartier na bino te boyebi ko tala te ke quand même tozana bana bongo suko mbulo soke koti ebuki mire ebuki lopango ebuki boye to kosuka wapi gouvernement ko zelaka te bato bakufa po ya kokunda bango par na yo eza wana te ou bien rôle na yo eza wana te ya kozelaka catastrophe so ekomi grave bato bakufi nde yo kobongisa nzela. Mais tant que population azoloba nzelo ezokatana courant o ezobeba ezokatana muke boya kobongisa ngo boya ka kobongisa te bosalaka maintenance te et comme lokola bozana molimo moko bozelaka bato bakufa po boya kokunda non bato bazana posa na bino boya ka kokunda ba matanga na bango te bazana posa na bino pe bozala responsable na part na bino boche ba poubelle partout boche mituka yo bando ya kolokota ba poubelle bobandi ko éduquer population na ndenge nini importance ya propreté bobandi pe population oyo congolais oyo aza tout makasi kinwa o alobi ngana koyoka te ndako na ngeza la salité azana esprit ya corruption na ba policier wana pe il faut azwa punition yepe mutazo corrompre policier po abongisa ndako na ete afuti policier 10 000 francs 5 000 francs a papa zwaka 5 000 francs po policier aloba na ete ke mama yo ko bongisa libosa lopangu na ote etambolaka bongo te na yo muto opesaka policier osalaka corruption ofuta policier po bongisa ndako na ote ozo trouver ngo normal. Donc yo lopangu neza la salité libosa ndako neza la salité
terrasse liboso na eza la salité o futaka ba policier pour otikala ka na kati ya salité oza démon toza mutu parce que démon de mutalingaka salité ngulu nde mutalingaka salité donc bozaka ba ngulu to bozaka ba démon parce que mutu normal akoki jamais kolinga lopango na ngabo na kolinga jamais lopango na ngeza la salité jamais na kati ndako na ngeza la salité jamais liboso lopango na nga liboso ndako na nga liboso appartement na nga eza la salité il faut na komba na za la cire eza la ka propre il faut na bongisa ndako po solo ya kitoko fresh air e balukaka so na fungoli fenêtre na yo kaka solo fule côté la ngate mes propriétés mais bino moko so bolingi ko za la responsable ya ko bongisa ka liboso mapango na bino te mutu na quartier so bongisa liboso lopango na e bon continuer ko la catastrophe oyo eza faute ya gouvernement te eza faute ya population eza pe faute ya gouvernement eza faute ya tous les deux côtés soki bolandi conseil o bosaleli yango bolingi mboka na bino olingi bana na oba pe maka solo kitoko olingi bana na yo bavandaka na bisika ya propre ndeko na ngai ekozala bien pona santé na yo pona santé ya bana na yo pona mboka na yo Congo comme na nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présenter émission na bino to tonga Congo na tiki bino à la prochaine bye bye.